Quand le bac qui est de télé avoir plus tard à faire ça développer. Pour la musique, goudron est-ce que n'a idée à la carte. Attends d'autres mots à la carte. Pour la pompe la boucle du bac Ngomba au besoin pour moi là. Et peut-être que ça va moi là. Et il faut promettre bateau bozian zoto te makamyo samukilo yote. Nyo soza na mona via les frères et sœurs c'est pela kanango. Quand vie peut via moninga de juile lote pour éviter de la salle. Mutakono bake mutazo tambola zola tabien de azabien pour éviter ni les anakat na ye. Quel que soit kozanga na yo, okomona ko dire vous a bloqué ne viendra un jour pour la tienne au Bokopé. Au moins de ce les animaux tout comme et tu le mal pour les églises. Mais le boy on devrait le baka, le chien aboie, la caravane passe. Et il y a toujours l'assurance que difficulté ou un coup ou le lango. Mais on a le caliandina le pollution car bien sûr mais et le mot pas la liponia et ma cambonio sol et ma cantique nouveau ou et ma 7e trompette ou et ma la ville sainte. Bakoma Bible kuna bamoni kutuna ya mote bayebi kutata itenya nzemba mote mais bakomi lo yembo bo bakoyemba ngo bazala le royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre et vous chantez maintenant les cantiques nouveaux tuna fukami et là il besoin de senga tata bameminga awe ba les églises ya yo obe ya batu cérémonie on a yo ka batu na omona batu ba liboso kuna et uti pana yo beba fabriquer mon abattu la question na yebo à ce moment-là j'ai déjà eu la conviction qu'il y a solo ndenge comme na Bible ndenge pe misale zo mora on va dire dans les Congo na 14 ans durant 95 25 main kolabi banda musala nangai kuna basali ba problème mais sali là docteur monanga kombo ya gizo ko banda na bomba mo bandaka. Au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Le boko na Yahweh et mon sam na mukili mobimba. Ya mwana frère. Ozwa te zala sur kola wasala. Le bo ultimo sika na butuka na bochola bachola na bango. Batonga na bango, batuka na bango. Etali bango le chien à bois et la caravane passe. Quels que soient les problèmes, bangate, lengate, yawa osa. Cristo. Mombele 2. Le vote vraiment, on est content. L'exigence à Mombele 2. Mombele est comme on a eu. Ça 2 ou bien 3. Mombele, ça nous l'église mais balai. Vous savez que joie est allée parfaite parce que je te yakawa marqué n'a pas eu battu place sur le télémarqué. Oh, cacao. L'église peut botter miao. Il faut pas poser ma casse. Pour le pompe de la liberté, alors que vous avez la Bible, je souhaiterais que tant raillé mon mêlé. Pour les amis pour la côte à Wananzé, je souhaiterais que la salle tout kilo si calme mon mêlé, Nzele et côte à la Punana, la Kianda, puisqu'un délai suki après que l'on parce que non.
place ndenge ezalaki idée ekoka kozala te ke batie makambo bozomona mpe nkolo alobaki ke nde totelemi awa plus tard awa fo ezala développe lokola bozwi goudron estce na idée ezalaka te ata na ndoto moko ezalaka te kolapambola mokonzi makambo asali soki kimia na kata bino ozalaka nzela moko kabwe te un jour banzela mosusu oyo ozala trace ekota bipai na bipai mpo mombele mpe ekoma lokola bamatete lemba pas développement à côté pour vous appeler un jour harmonisation à bien merci beaucoup parce que jour tout ça qui a bazaki bayike mais ni bazaki te marqué zaki chaleureux marqué erana zaki gueule bitumba problème mais libota mombele libota ngaba ndenge boyokela liloba vraiment une fois de plus pour la pambola mombele Merci. Namun 100% mombele na zeke badak certificat. Kalau dia boleh mental dengan saya makasih banyak. Nak koreografi ala zeke c'est quand même plaisir à entendre. Donc par exemple les travaux en gare au petit temps en boula ou à l'okota mais c'est que pendant qu'on a fait ça dans ma coquille plus tard on a bien Nancy le porte ya kotala kozela jeunesse nyonso baya ezaki wa te tozaki kotoyo ah bon c'est bon hein ça fait quand même plaisir omona mombele 2 bwambwate pa ya mombele 1 ezaka lingomba ezaka epesaka na plaisir okoma kuna babongisa mwa kotonga malgré baproblème je souhaiterais ke ekolo na biso akosalela bino koleka lingomba oyo boza komona eye kotelekisa bomoi ya bato eye kopona promettre bato bozwi ya nzoto te makambo nyonso ya mokili oyo te parce que nkolo alobaki na bayekoli na ye bien-aimé n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent de bolingaka mokili te na biloko nyonso etondikati na yango nyonso otikalaka moto na mokili asala tonda na mbongo atika mbongo moto na mokili abala bota atika bana batikale bandako etikala moto na mokili atanga bambongo ndenge na ndenge badola mbongo nyonso amikila poto etikala ye mpe akenda moto mokili asala tambola mboka na bamboka na liwa eloko te mpe akei onga na voyage mingi oyo akokanisaka nga na voyage na te naza na malheur non nyonso oza nango na vie ya lelo frères et sœurs sepela kaka na yango koanvie mpe vie ya moninga ndenge azwi lelo te po oyebi te nini asali moto akolobake moto azotambola azolata bien nde aza bien oyebi te nini eza na kati na ye le reste sala kaka malamu mpo nkolo azalaka na yo présent moto nyonso azosala malamu nzambe aza na ye lo quelque soit bitumba bitumisi ndenge na ndenge obalomona yango mpe ye mpe eleki nango eleki quelque soit kozanga na yo okomona ko ondire oza bloqué mais viendra un jour nkolo atie loboko mpe omoni mpe koseka ndenge ekomami na bible ke tout est possible à Dieu. On a bino bana iloba, rien ne vous sera impossible. Frères et sœurs, c'est vrai, quand on a iloba ça facilité parce que l'iloba écouti ba mangomba vanda. Mais l'iloba c'est pour s'imposer, pas kaka côté devant la face du monde. L'iloba zo kende tata loba ki na Bible na Daniel que libanga moko zaki muke. Et détaché, c'est détaché quelque part dans le bon on a tapé moko. Et tambouille mati eke vimbi pétol sang mokilimo mobimba. C'est cette église là que vous voyez. Et ça l'ingomba tout kamaka etchola makoleka église ote.
Mais le chien aboie, la caravane passe. Amen, frères et sœurs. Il ne va pas kutuka kaya ngome biso kutika la kutuka moto moko. Bakofinga kaya ngome bino bozongisa kofinga te. Bakosala kango mabendeke nini me liloba ezokendeka toujours kotonda na bolingo na boboto na ya. So tondi na boboto na yawe n'ayez peur de rien. Parce que boboto sanango nde yawe avande na elo. Makobundisa mwana iloba abundisi tata na likolo. Amen, bandeko na Kristo. Quelles que soient les difficultés que vous avez, ayez toujours l'assurance que les difficultés wana kola kolongolango. Ndenge moto alongolaka liyanzina lokolo swaka bien sûr, mais elongwe pa alali pongia bien. Amen, frères et sœurs. Liloba ayez na mokili à travers bino libota parce que nos confrères blancs, voilà tout ce qu'ils ont pu obtenir. Batala ba makamba mituka, avion, biloko ba pareil. Noir tu atali makambona bilamba tolata bambele basali mais o nyoso miniranyos ba sala biloko ezuta kana mboko mais bino bakolo mboka ngo nzako tunango na tina te to nde mutaza wana mutu yesu ke nwande azawana isa na besoin mona diama ala pour platina te est mutu so nde azawana ala besoin mona or ako platina na ngote est bwana besoin mona coltan ko platina na ngote be kama kila ya libota o etangi mingi pona coltan na biloko nyoso salema. Mais vous n'avez même pas besoin de tout cela. Luga tout le temps soucié à l'oka kamukolola. Vous savez que j'étais encore gosse, petit enfant, dans la classe. Mais quand je me mettais à genoux devant mon lit, avant qu'on l'amuka, dans la classe, l'examen peut même en plein examen. Mais je ne demandais rien, qu'exemple, pesanga mayele, pesanga boye, fungola dela, na comme boye, famille, bon, rien du tout. Ce que je demandais sur la Fukami, Zambe, na moni l'église. Ezali, mais nous comprendre que mingi lubuta ezali. Alors, Zamenanga, la qui s'en l'église, il n'a pas semblé mukona okufa na mona yo monanga, to monana face à face. Et tina zana mukiloyo, na yo kakayo, nga yo ko yo kanga to solo laka. Ça veut dire la 4e année primaire, banda 4e année primaire 10 ans, au 5 à 4 ans de la qui s'en l'église na ressemble à yo. Na lobi o eza ya solo na biteke na sa l'église na koma musali j'avais même pas cette idée mais Allah kisanga wapi asa sa l'église ya solo parce que na monde déjà que na le sang à travers Bible le kudape et ikani makas et j'ai constaté déjà que non il y a certaines choses au bacha na komba nzambe eza ya nzambe te si même de on a vu nous assister même pour na ba étude na ba internat c'est à partir de l'internat au Christ internat bien sûr na kotanga o polo o babengi Jésus-Christ de Nazareth abando kita un jour na mona en plein sommeil Jésus aye Jésus penga bien bel et bien Jésus na tuni on est Jésus oui na ye bozoyo to keli kolo ndenge nini frères et sœurs bilingue pourquoi ndam na bino. Et puis, ce qui a poussé à pembe nanga, on a vu nous on a kata pungina kolenga na sombo Jésus, pe asimi le boko, pe terme boy, zomata, le voilà l'ascenseur, benda de vie, à vivre à lire, bon mati, et fungani, quand il fungani boy bokoti, et si parmi, il m'a cambonné sol, et il m'a canté nouveau, quoi il m'a 7e trompette, quoi il m'a la ville sainte, bah comme ma Bible kuna, bah moni kutuna yangote. Bayebi kutata itenya nzembo ngote mais bakomi lo yembo po ba koyemba ngo ba ozana le royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils rayeront sur la terre. Vous chantez maintenant les cantiques nouveaux. Amen, bandeko na Kristo. Jésus a yembi nzembo, Moïse a yembi nzembo, tala temps, distance, époque, tant Moïse a yembaki na tango Jésus a yego botam. Mais Zamba pesi Moïse permission te qu'Alexandre on a ban Israël. Sinon Zembo Zembo quand il est Moïse Lion, alors ban Israël il va y avoir avant. Jésus a eu à l'époque où Jésus a eu à Moïse de l'agneau d'ailleurs.
vocabulaire temps, Jésus s'est accueilli, temps, époque. Bino, quand tu dis de manger de l'agneau, et bandi awa, namboka na bino, mboka ya paz, mboka ya boali, mboka ya nzala. Mais quand tu dis nouveau, et il m'a marqué deux personnes, kuna na Israël nazi. Mais il m'a mis Afrique zamunene, Amérique zamunene, Europe zamunene, et il m'a mis awa. Troisième personnage. Et tata pesi yango, mais au pesi yango, mais bango kuna bayembaki, mais eye banité. Balakisa kikunate mais si on a sur la yembia unga moko heko zarandege nini il faut le yembo yem na bapona mnonyo stata permettre ngai izaki de ba par le otungisangani lakisa libota na nganyo sali lo hanzamba metambo yemba le yembo batu ni bomo na ndege nini banui wa kanisa ndire aventure eleki onyoso lemba makumba mazile eleki mosika. Mais bande pour Christ. Le cantique de Moïse est là. Jésus a yemba, bino boyembi. Mais oh bango na bande kwa Jésus ba yemba kia mote. Na ba porte ko ba yemba te. Soyez fiers. Ya wasali grâce na bota la bino. Bango bazi oh nyoso poso oil. Aponia en Afrique nyoso te. E bandeli ya tande les di mama na Afrique mobimba. Les gens vont passer à Biggie, ils vont copier, ils vont faire des robes, ils vont le théâtre. Les gens vont faire des robes. Ce qu'on appelle les robes, l'église de l'Obanazam, les robes. Nous avons négocié na passer na lingomba de tel pour na te ya kwenda muna kumbuka na tena lingomba pour te lingomba de l'Obanazam. Nous avons doctrine à lingomba. Nous avons négociation en Afrique na tena pays moko africain na côté na église à passer moko ça la poto yo quand toka bulamba non na ke ndiko na bino sa ke Belgique église de l'Obanazam na Belgique. Soit que France église de l'Obanazam na France. Soit que wapi Londres l'Angleterre partout église de l'Obanazam na mboka nyo. Soit que États-Unis église de l'Obanazam na États-Unis na État ne soyez fiers. Mingi ba volanda na bango. Awa ba chen pe bino puissete po ndeko la bila ba faya bo bilinga na wa ndeba si ba cha beton ba kala ni tapi po ba mama ba ba ndobina bina o ba bandinzo te mosambeli ali do bazam bizo te ba frère lo ba frère lo ba zaba bizo ba ko kana tapi ba bina bina kateno bana roi ba ko isa ba mona mabele kandi boza ona message bozo ka kola zo sa miracle kata esa ni magana caméra filmer no samna po moto abika bamona non miracle kata message je le kawa bosoki ko tout de suite la sana 30 personnes mo caméra ko mona wa ba filmer nan miracle kata zaka instantanément na carte d'église loba quand message nous passer le bon de Yahweh zo ça il y a filmé les arrangements, les fantaisie, les arrangements à terre, il n'y a pas de il va entendre ça, fantaisie. Beaucoup de café ça. Mais vous avez des ensemble. Mais là, il y a un peu de la vie dans la terre. Même quand vous avez besoin de l'anda, vous avez besoin de boso kola kani osana bilonios sur caméra do filmer de bojo kalilo liloba mais pour un miracle et si kanios même bozo te kana wenze zo sala mais bande kuna Kristo miracle que bamemi mutaza akosi na kata karte kaza ya kotenguma bon comme l'église va boto de beki na simba ba beki bla bébé to simba ba bébé non miracle na se mona mutakenga après à tous les millions ce qui normal non sauf les loba il me salaka dans les loba zana patience dans les loba zana bukoto dans les loba zana kundi makula goza le temps au monde na wacha kumbele na motema pasi na hii temps ya wale za
parce que bisika bazosala bisala sala ndeko na bino abanda kotambola mpe mosika babi église moko ya solo tomoni na njili na bino njili c'est vrai eza ya solo ndeko abeti poche vide atali mpe carburant na libumu vide mais église ya solo eve faut oza na essence mais vide na bifo na kende 4 heures na lamuki 5 heures makolo inde tinjili malheureusement na bando yeba te quartier nini adresse ni na zwakate mutamemanga eris chokoti pona kosambela pona kukanzanga solo na tambola na kishaso na makolo pona kakuluka kosambela église solo et puis tant de kolabela bando kota na église banda o ya biso wana yuta kuna otokota tobota mabino nyos sona vandi elo wa liboso na bando kanga miso na yeba te na gauche na droite na bino bato bokota na église otali affirmer oye osombi lamba to lamba zuilango masolo bilamba ya kabelo ya ba sapato etonda ka na église mende kuna bila zakitana ni solote tuna fukami elo wa liboso na bando senga tata ba meminga awe ba bien église ya yo obe ya bato cérémonie on a yo ka bato na omona bato ba liboso kuna e uti pa na yo nde ba fabriquer ngona bato la kisanga na yeba moni sanga boboto na yo tata église tout première des choses ko fukama ko senga soki za ya ye ou bien ya bato effectivement na banda c'est la comme si na c'est la réponse mais je m'y attendais même pas na réponse directe et na banda mon une fois bon, l'église on va se battre on a battre plafond, battre toiture, on dirait longwe, on dirait tigal vide, vision en extase. Moi nanga, awo koti na yebi koti angote. Cérémonie on a pe bazosala kuna na yebi angote ya bango moko. Soki sili na zongi na pomotonga moko na yebi si mutameminga frère. Na tuni mokolo mokili alobia wa eza ya yete. Ayebi singa makamnyo za kuna eza ya bango moko ba pasteur. Muso bandolo koloba te ba koyoka na bi téléphone loba o meminga pona ka bolingo mena yeme tataza awate frères et sœurs même na loba bosa na ba fanatique pambate tunaka sengaka mais ko bato sengle lo zui réponse lelo o yande ko na bino zaki bolingo ya tata ye moko amen bande ko na Kristo voilà tanda sikoyo moko tikuna na l'église na sonde ko na bino bano memaye a témoignage pesa la ke nde musoto kenege na Christian Sowana a témoignage ke na sina tuna kitata oyo ona zoko omo abiko chako tuna mishote ko chako tuna makansite na yebi angote na yebi sandeko oyo ni oselekia wa ba fanti na miracle na ba témoignage na somoni ko la bi za ya yete ya bango moko kaka na ko yel susute na bono so ra ko yeb sa bango na ko yel susawate amen libota ti na makamwana kumona begi Jos bisambe ndio so ndire ezo simba na mutuna ngate na bikomba vantire comme tronique na l'église na ko sambela disute na tikala ngana ndako na sambela kana ndako e gloire à Dieu même si kana bando senga atanga moko même si kana bando tambola tata bando ko accompagner ndeko na bino mais je craignais même pas souci na motema na ke na koma musali na nzambe koma ndaza ko tukuna te musali na nzambe koma musali na nzambe déjà na mutu elongwaki mais bolingo na tata ye moko ndi un jour ba yo tende ko na bino na garçon moko na mutu na musique wana komina malweka mwana ndeko to mwana pa usala kula pasteur ka comportement yo porta ressemble za très important no bi ya ke boingana ke boy journée mobimba ako kanga mananga na MC frère batindi ona nani pourquoi ko ngabi nanga ule tuka maktoke ne magabu su journée mobimba vandi sanga abi non zamba tinga we tike les autres les temple à Saint-Esprit ils ont la Bible oh ba comme la Bible voilà et on est avec le royaume oui le royaume na l'église parce qu'il y a beaucoup de changements différences zalaki na bisambele mingi
o bakabima bien que na responsable kuna yambaki de kuna bino na motema moko il m'aimait beaucoup, je l'aimais, paix à son âme. Journée mobimba na bibon na kendo mona kaka na tala kaka ndé kabat memande qu'on a bino côté na kendo yoka ni bakoloba. Quand j'étais allé prophétie bien sûr les gars qui mais après babi bon kende pas ya diakra salle la yo le sambo a fongo les bible voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Nabi oh diak. Donc nangande nazalea na kutia mtu maboko na mtupe malade goshila. Abi oui, effectivement. Et je le bien solo. Abi comme mitanga encore. Voilà le que vani sanga na zonge la kosambela. Po babi na kubuni la pe babel bakobik. Amen. Et par surprise puis na kubima l'église na ke na quartier et on de na bilo movana na sangamamba. Wana sangamamba ya ndako moko na matiti na batol kuna mususu pona kosambela. Parce que Moussala n'a pas de salle, on m'avait chassé, on a loupé l'église à Sola ressemble. Je ne peux pas détailler le tour, on n'a pas le temps. Alors, nous avons bien bandi, Kobima boy Kobima, pembeni de bono mongomba ou kita salamamba, batubaki mamba, moi été, nini, ah mutacho bela, azokufa, babi bovanda wana. Oh, j'ai perception retard, garçon, tika makamwan, babi bovanda. Na tuni boyebi que Jésus a fils de Dieu babi. Muso aujourd'hui Israël biso mutazo kufa, babi bovanda la kimia. Ndeko na bino azui le sambo atie moi ma comme la Bible atangi moi ko solola mwana bopesanga mai biloko kolia akriti moi no sali nini te na sambeli na sali prière na mission na bino ekima pe mwana ni comme il a une situation na ndako diko bato bapesi moi eloko kolia ameli mama bazokende bazongi na ndako moso ba retala moi no asimbi ba kisi bien nini. À ce moment-là, j'ai déjà eu la conviction qu'il y a solo, comme la Bible, ndenge pe misale zo mona. On a vendu la Lingombo 14 ans d'Iran avec beaucoup de problèmes. Ndenge ya wabando ça la puissamment et pas ndenge on a bino ba créer ba problème, ba possiblement comme ndenge que je peux pas détailler et voilà 95 25 main kolabi banda musala nangai. Qu'on a basalo ba problème mais ça là l'autre monanga combo église au banda na bomba mo banda ka au commencement était la parole et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu ngomba nanga ya mwana banda oh frère de bien lingomba ça veut dire nana koyoka yo mangomba ya miracle c'est tonda venez voir nombreux et c'est tonda mais lilo ba banda na bandal na pumbu numéro na ba ajouté ba biso ba pandia ba kol pang ba kufa nzamba bi babima wana kuna itindi message bo ba sa bona église na binote mais sika ba vandi sa to banda ka église na mukulu nda mama asekwa ki akufaki na maboko ndeko na bino mwana azwaki ba examen mais arataki nakoko midiembeka ba yo kuta mutasa midiembeka akangi singa bakati ndeko na bino babengi to chelo sambo abiki asekwi mais balbina boko vandi sa mutwana epa na binote dilo bande matisa no bimsum bokalikile mutawuti bandal poche vide libumo vide to comme calculer nzela to kende ndenge nini to zui nzela moko ezaka koto kuna ya Mariano to kalsi makolo to komi salon bimsum 14h fo banda musala nana kondima na salon bimsum mboka bata français oya kondima nan banda koka ya minen nana kotala wa biba ventene ba ye Belgique ni to zoate ko la bibo bangate o nyos bozomona bisala sala ya pamba ndiko na bino anda bandimba comme moi 100 une centaine des églises basali baza 30 nepsi bango bandeko église bozomona eza ya tata eko koma na kisaso quartier par quartier bakoza na besoin na yango pe okende na mboka nyonso Afrique mombe kozala koyambama botala siko ilo bakemi ndenge nini awa na kisasa 360 quelques paroisses ça kotanga mboka na mboka même na village natal
Et tu connais aussi l'église dans le village où la mboka na bota mais pour nous en bongo combien? Et là on ne va pas faire la route. Il va faire la musique ni mais oh batia kama kelele au banda vanda lupango moko kaka wana des années. Mais le bazo kende bipai na bipai. Donc les États-Unis bazo pesa bisika na bisika. Donc les Europe bazo benga liloba presque partout na pays européen. Donc les Asie le bazo toka bego toka. Le boko na Yahweh et moni sam na mokili mobimba. Ya mwana frère et sœur. Ozoa te zala sur kola rosala. Récite et pas tata kaka bolingo na motema. Parce que bolingo bino nyonso bolinga na kosala sana pasi moko comme pasi batonio. Botika moninga bino moko na pasi te pour assister ye. Et c'est vrai moko comme ça moi c'est wali bota. Kolo abotika binote. Mingi bakotombwa na kande bozo vanda wana. Dalela Yahweh, boyika mpiko, quel que soit malade, ko banga yelo kote. Dalela Yahweh. Kondima etumba na kata bino, surtout bolingo pesa na kata bino. Présence ya Yahweh na mukende bolingo na motema mot. Ebite bolingo satan sa longoli bolingo. Kala ezalaka ndingi na mokili oyo. Ndebo vanda quartier banda ko nyoso elamba ka mokolo moko te. Les gens dans le quartier, au qu'on a balambi, moi ça n'est loué, et tamboli, 200, 300 na banda ko voyager pour barope baléa. Qu'on appelle les lobazan à côté, ou tu qu'on appelle 4 fias balé, mais le commande gagné. On me gâte. Au pays certains moi ça n'est à foufou, n'a moi tembele, va pesi kindok. Boligo nyoso, église et rolongola. Mais bongo, oyo yawa bongi seke vanda na mukilinde angwana. Le mukile komi, au kabile mutata moi lipa, a pesi kindok. Batuno sebabanga wokaba. Mais le bana bolingo ezongi sa bolingo wana ko salisana ko sumbrana ko zala mutu mo moto tonde na bolingo nde akomona mboka na tata. Wazana bolingo te atakelelo mboka tata royaume de cieux jamais. Botaï la yao boyika mpiko bozala toujours na bomoko ameli bota. Oui, et tout d'abord, merci beaucoup de répondre massivement à parler du peuple. Mais que vous l'avez ma casse. Vous l'avez ma premier de martyr. Mais le lot bassin excuse. 5 jours moto zonga. Pour que l'état clinique na martyr. Na mon bel de bolo bindé. Zonga. La clinique. Bon, quand la marqué période de Tokmokuma, période de Moï Makazi. On a pour la moi juillet, vacances, pour la juillet, pour la ici, tout ça là, moi juillet, tout ça là, juin, juillet pour climat, ça calme, climat, mon moïté. Mais le moïté là, il va le voir. Donc, on dit martyr, n'a pas moï bon. Donc, vous voulez que c'est la culte unique, et ça la revendre de temps, on l'a été, et à l'isolo, quoi, il y a moï, tout cas, tout le monde nous quitte aux ongles. Comme mon ami Salatata, oui, à Tata, comme ça, la bino. Merci beaucoup, Nalibota. Oh, vas-y, mon thème, Bolingo, pour notre chat, le bail, si pour me demander pour la minebika. Tonzalabino et Longo, Nicolas Salabino, Asungabino, Abisabino Kimia. Voilà le message à Tata Mukolalo, le logo Timosika, Nakotuka, Nakocholam, Bachola Nabango, Batonga Nabango, Batuga Nabango, et Talibango, le chien à bois, la caravane passe. Dotika Liloba, Abel Bota. Landa, et où t'es pas tata yemoko? Wa cholango wa chola tata. Wa kutuka ngo yemona tata. Bosala yawe, lobigo na tata sana lipota elongo. Yawona na yoba, quel que soit les problèmes, bangate, lengate, yawa osa. Nepte sur la presse abino, malgré la première fois dans tout le monde en yawa. Nepte sur la presse abino ta question mi balé. Tu vas presque à le savoir bien, tu vas avoir la question. D'accord. Amen, Libota. Question à Ezana, Jérémie 30 autres, Mbagana Luimbo. Pasinayo ebi, Kobiki Samate, et Potanayo Ezali
monene mingi bongo pona kolobela yo likambo na yo azalite. Question nanga siko ezabui balobi pasi na yo eyebi na kobikisama te pasi nini openza opena kola koboya kolimbisa mo. Question nanga eza yango na molimo soso sa biso. Amen libota. Mutuwe nanga eza na Esaïe 22 13 à 14 oyo eza koboya kolia musunto pe komela vigne. Selon ndenge Bible ete akabiso biso elobaka ke lisumu ya munene ne oyo ya muke eza te. Mais biso so total na liloba basali na biso bateyaka ke komela vin to komela masanga eza malamu mais elekandelo te. Mais na Bible balobi komela masanga eza mabe kolia musuni eza mabe. Pona nini biso kana liloba tofandisa doctrine mingi ya makasi ya kolia musuni mais ya masanga tofandisa te molimo soso sa. Amen. Amen. Message ya Jérémie yebisa bato baolanda mingi nzela kotengama ke pasi na bango yebi kobikisama te po bakote mingi na voix ya mensonge nde bakote na voix ya mensonge marke nzambe na monoko Seigneur mais pasi na bango yebi kobikisama te baba nozala kotungisama kaka mais bo bakosambela na nzela solo pasi na bango nyonso yawa ya kobikisa yango na résumé ezaka bongo vous comprendre hein? Question à Missouni frère est-ce que Bible bakotanga na clé ya kosambela moto na mokili lifungola bon so ozana ndako bien sûr babi bakabilo ndako mefungola bapesho te okota maintenant on a Genèse principe aux ambassades qui mokili mobimba Genèse 1er 29 30 tokotanga na kombo na Yesu masiana na sala Nzambe alobaki ete tana sili kopesa bino ndunda nyonso ikobota kambuma yango ezali na mokili nyonso penze te nyonso yango ezali na nkona kati na mbuma na kolia mpe yango ikozana bino mpona kolia mpe nasili kopesa ndonda nyonso epai na nyama nyonso na mokili mpe epai na ndenge nyonso na likolo mpe epai na nyama nyonso ikolandaka na mokili mpe oyo ezali na mpema na bomo yeteli ya yango ezalaki mpe bongo na français. Amen Bouta. Genèse 1er, le verset 29 à 30. Ainsi nous lisons, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Amen. Amen bota. Nzambe nde mokeli ya biloko nyonso après nasuka asali moto. Alobi bon lokola nasali biloko nyonso ze kopema biloko bakomandolia matiti na mbuma un point un trait. Satan yeba Adam et bolia sobole pour découvrir makambo ebele. Mais il y a lobi bokomandolia matiti na mbuma. Le péché est tellement mabe na mokili oyo ko ôter souffle de vie ko sopa makila. Oyo ezali na ba ndeko bayibaka yibi makaya bwa yibi 100,000 ya bato yibi e madesa bato ba ukanga ba tshena boloko a ufuta man. Mais question est yesiko ya ba kidnapping oke ozomona ndenge bazo pasura ba okata yo na ndenge ozo kufa. Est ça normal? Wapeleki mabe. Et c'est ndenge mona mutayibi. Le péché qui mène à la mort n'est kotika la cause la kolibi sama. C'est à tel point la Bible nous dit que tu par l'épée, par l'épée.
nyonso abomaka epana nzambe pardon ezate tanto liaka soso tobomite mingi bazali awa même bazaki bandimite baza pe libanda soso yango oyo kata kingo ntango bakataka ba buta balolaka elongi azotala kutu te somo intuition epesi mabe. Donc voilà koboma ngombe même sozo bomba ngombe mingi batala rate ubeti mato mai kitina miso aolela kobomande yango nde nkolo alobaki botala même bino moko Daniel kaka Daniel Abednego Meshach Shadrach 4 personnes bakangami na buumbu mboka mobimba bamemi bango na buumbu roi lobi nana besoin 4 jeunes garçons bazwaka bavanda na ndako nanga tokolia bango na bango na table nanga bayebisi Daniel Abednego Meshach Shadrach roi sepeli na bino babiba mema population nyonso bakangi na cité bango na ndako ya roi baliaka boliaka na mesa moko na roi. Daniel alobi nini biso jamais biso ka matiti na mai do ndunda na mai tomelaka intendant roi alobi sobola ndenge wana bokokonda roi kobomanga akosala na mabe abi meka biso ka 10 jours ndunda na mai do bato balobi ndunda na mai na ndako ya roi bokalkile bagene ndenge boza wana mokonzi alobi bovanda na ndako na ye boliaka na table na ye nanaka mpona aliaka ndunda epa chef oluka okende oliani mais Daniel alobi ndunda pendant 10 jours baleki na mayele baleki kitoko baleki na puissance nyonso ya nzambe bato baliaka te bakotonda na puissance mpo baosepisa yao baolinga komona liwa ya bikelamu te. Donc péché ya monene na mokili oyo péché koboma na commandement nyonso ya Bible il y a 10 commandements na 10 commandements mosusu elobi ne tuez point biloko nyonso baliaka babomite Thomson babomaka te ngulu babomaka te ntaba babomaka te eseza ndenge mona moto ale ndunda babomi ndunda nde matiti mpo moto aliaka nzambe akomi ndenge wana. Tala Daniel lokola bando tosa oyo kolia moninga te kolia misuni te na force lion balion bavandi nzala beaucoup de temps. Daniel bakosina makamba tindike na libulu ya balion basalaki nini baliaki batali solo ya baninga na biso ya misuni kati na ye eza te bavandi lokola baninga mais oyo bafundaki roi banda kozala susi o Daniel moto alingaka apesanga bavision kitoko eske vraiment 5 heures du matin Daniel balio basi baleyo roi na ngai na balio tovandi totala tosolola otala pouvoir wana bato batanga bateya verset biblique wana me bakomprenaka te mieux vaut bondeko na bino akoli na yango na royaume na bima yango na mateya na banda oteya manger tout ce qui va au marché yango na mettre de l'hygiène ndeko na bino azalaki na yango kolia na koli na yango tokoli na banyama tokoli na bambisi mpo bino bomonaka mai ya njili oyo evanda nango nie mais biso tobokwami na place mboka moko rivière fois 2 même mayanjili fois 2 mwindu mais so eza na bord ya rivière ozomona okoyoka na mpasi parce que ozomona bambisi ndenge baosaute nga nakomomona esomo so naza liboso meme na ebale namona ndenge ezalaki na rivière na biso te ndenge bambisi ezosaute ya minene bum emati ovandi boye kuna eleli ovandi boye kuna eleli bambisi na bambisi olela mais awa omai yo nga nakomona bien mais sa yango te nini tolia te na mokili oyo maintenant mokolo apesi loba oyo abi mwana na nga biloko wana nyonso yango naboyeli bato basambeli nyonso mpo baliaka babomaka me yo kolia yango lisu te tika natosi tata ndenge Daniel Abednego Meshach Shadrach batosaki 3 compagnons ya Daniel na fourneurs ardents baziki te bawatala bino botie bato misatu kuna me nakomomona bakomi ondire na mwana na moto ezobrille makasi baza kobina na kati ya moto oyo batosaka kolia misuni te baza baponami na yawe mpo na kolia bandeko na nga eglize ndenge ekomi monene na mokili mobimba me songo naliaka yango me eloko nini ozanga kolia lelo ata lelo tosomba na ngombe bato pasoli na oyo kamaya lokola ngombe na monoko mekola babi kosimba lisusu
matiti nambu tokufa ukonde tauna bando lia penza réglementaire ngara bando lia batomsoni ya mikimike wana te ndakuta na zandu mbongo ya minene boso bakati ba debite so boye ba tomsoni ya minene tango bimaki quand bando lia poids 12 poids 13 te ngazo kota na zandu ngamo poids 18 parce que le poids 18 dans ça c'est beaucoup ngara bando lia bohayo ya moto moko mutunyo simana sana oh mika molei na bado ponda ya mine makaya bo ambassade kada lia ya mikemike ya pepele te ngefuna kino pona ambassade ezana volume metam kola presido ba bitika tour to bandaki mandano na 5 wana na olia no na 5 toke maluko tourner pastora na maluku mena bamboto ba opesa biso na maluku mwana muke musuza ko tombola mboto te e bana vana na congélateur ngora bi arrête ko simba lisusu ona za no elo oh bandeko péché ya koyiba ba pardonaka ya mwana bachaka mutayibi ba coche na kasho afuti amanda bimipo ba pesa na mwa punition péché ya mwa makambo beneko la kotangala bina ngote komela bateya komelate na bapashe bamelaka me bateya bomelate bamelaka te balangwaka te bateya nini susu okosa te me bapashe batonda lokuta ni tokoteya ona ya un péché immortel un péché mortel ememi eloko na liwa wana nde pana tata elimbisa makate péché memi boka kelebide moko na mesuni ya moto différence zani mikwa ya moto na mikwa ya nyama eza différence ni bakocha ba verre ni sato ya makila ba che verre ya makila mbishi verre ya makila moto verre ya makila nyama verre ya makila moto ba yebisho libanda keno pona verre ya makila moto ko pona wa neso zandege mo to zali ba semblable na ba être vivant wana o izana peme jo pema que tout ce qui respire loue les terres et l'eau je respire yo loue ok o kativi nango e pana tata za condamnable bato nyoso na basimba blona bakumona mish na tata te ata lobi azo sauter oh Dieu lokuta akumona nzambe te nzambe pe akoteka la ko pardonner ata moke mais certains péchés à mikemke moto ameli masanga meko langwa mabende alexé moto ayibilipa nazaki mwana tokana oko société tosa na société na compagnie babengi mutu moko bakangi na compagnie wana na mboka na biso ezaki na ba société même na mboka ayibi sardine ayibi bato yesu ko mwana ayibi bakangi bamndele bazaki pe bien batuni papa vous aurez salaire na zwaka mais yibi sardine na yapi na nzala ozala bana 5 vous aurez salaire boni salaire kaka bono aza na vérité na mission nanga wana boye tozo contempler botikaye ko yiba lisute baluki baba ndako régler salaire bato bazana bana mingi bazwaka po bakizana ba difficulté te ya wana kala na ba société pour mutu bafute salaire faut ba calculer ezana bana combien wazana bana 10 azi enveloppe ya kuvimba wazana mwana moko enveloppe ya muke yango ni tondi si batu na Congo mutu no sabota po bana be bele ko na société a gagner enveloppe ya munene wake erreur mais bande ko na Christo donc ça péché mortel na péché immortel lisumo yememi ekela moyanzam na liwate kuna likolo ba kolimbisa mais suffit ko sala mo lisute si fait ça il faut arrêter si vous que de mingi alexete exa komela mundele bamelaka mais biero mundele bamelaka bachie wana mo vitrine tango azozo akopa na ye atangika mo quantité ya air wana ameli omone whisky bachia mo bakopa ya banguba biso tekele yango banguba na sukari mais bango whisky mais vanda nango sanza mbaye atoki mondambo ache pour soulager estomac akokota kutu na disambisi ya nzambe te mais congolais akoma komela ndenge nini akoza whisky wana oyo ya babenga ngoni oh ezaka ya
Walker mobimba kaka azominyokola mais mundela kozango un mois evanda na ngomo na vitrine mundela koyamba bokilo asombi bière achemolaki moma na vitrine mais zika ver moko amemeli bokilo selon bokilo ya Congo akoloba nini est-ce frère va comprendre omdeni na bokilo aboy apesika ver moko dopandi mabokilo foyele milangi mitano akokoli après bokilo mbelisinga bakisa milangi encore ye excès tout excès hein amen bandeko na Kristo na bite boka ndozwa ndam a force ya bandaka ndam ekutindo na ebele yangwana bandeko na bino église yangwana maboko na ye mais so ambela kandela etondi na ndam nena na tinda na ngote nana tina memna sengiri ba damjan ezonga ka damjan ya sen ezonga ndena zo ka mo na koko na ngona nda mena zana kunate nana besoin molimo evandawa parce que moi omoni biloko wana ba noir bazaya bien pendate vertige ya malaria vertige ya malade mutazo boyango mais mutazo kende bar banda ba vandi sikona ba bar ba komna ba vertige ba sombi puisque ba bazo comprendre tazo so mana ndako komle bula ki wele et bazo comprendre c'est dommage les bana bino bana lo ba boka le somba ka vertige wana te vertige wana zo comme ça ba botala biloko ba baxi bombe les zo bombe pour moto te mais zo comme ça moto ko la fan ko la nani ko la vampire bazo koma lokola non oh ba zombie on comment loba est-ce que ça peut moto et ça peut moto chuter et ça peut kufa ya mobimba amen bota pour la salle du nom je peux se comprendre hein donc on a colia et ça ba communion sur na pema tobelisaka pema te onzamba sala bilamba bona te eza na pema te mais quand nde oza wana moto aye abende epasuki eopesa oyo esengo eopesa nini kanda makasi me lamba oyo ezopema te bongo eloko nzambe asali akangi pema na kati nango evivre eyebi ke nazolia eyebi ke fona mela mai eyebi ke fona lala mais ça les 4 êtres vivants oyo ekopesa maliwa te lelo moto nde akomi na courage ya koboma me moninga moto sans pitié kokata na kingo ya moninga moto sans pitié mpo baboma banyama tro bakomi na courage ya koboma na facilement est-ce que eza normal période oyo mokende ke na tournure ya mabe eke na tournure ya mabe yango na bosala effort to comprendre message qu'on appelle sikati na iloba tokani hein amen bota oteka jido ateka yesu ezalaka lisumu mpe ya jido to eza accomplissement maloba nzambe ye moko deuxième question nanga sur question nanga ekozalaka boye soki mpe ezali ke lisumu ya jida pourquoi nzambe aekantaki jida te parmi badisciple na ye mpo ayebaki moto oteka ye molimo esi ozolisa biso amen bota likambo nyonso eyaka kata moto volonté ya nzambe ekendeke na accomplissement etangamaki ke kristo bakoteka ye mpo bapesa ye na bato motema mabe mpo basala mabe mpo te arachete makila moto bongo ya moto esombama parce kala moto azalaki so asali mabunga ifo aboma nyama fo atumba na moto mpo milinga ematapa na nzambe selon moto nzambe aliaka milinga bongo ye moto ale misuni c'était pas la volonté de Dieu. Volonté ya makanisi ya basakoli oyo nyonso bazalaki kala croyant que Dieu azalaki kozala content mpo na yango ke mabunga na yo okende boma nyama mpo nyama etumbama yango nzambe atindaki Jésus aya abotama akola na principe ke akozwa 12 apôtres na principe que moko na kata bango akoteka ye mpo basomba ye tala bino moko bata mokindi ye basala bazwi brigand Barabas, Nabolok, Bazu Jésus, Moutazobik, sa même batte. Même aucun cimetière Kukunda a séquissi. Même Lazare n'a qu'à n'a lit à séquis. Mais Baye va juger, au lieu de condamner criminel, va condamner bienfaiteur. Mokili a toujours au Baloula, Makanisi Anzam. Le Judas, Azalaki, Wana Moukan Nazam pour l'accomplissement de la parole.
mingi bamona mutu aye avingi obokai ba problème bokosamba akreye ba problème mutu mabe menzamu datinda kilikambo anesala po ekolisa bomoino ekolisa boyebi na yo. Donc Judas asalaki accomplissement ya parole ya Nzambe. Donc pona ye c'est vrai il y a kanisa ndenge na osala boy Jésus a posala miracle. Donc animaki pe ba condamner Jésus pe ba oboma yé na likanisi a posala miracle ba komona pe bikamwa mais comment bakangi akende boy ba komo beta atale bo ndake komiboma. Donc komiboma amiboma ki a cause racheter comme il est là pona ye pour Ezaki volonté n'a été Ezaki volonté ensemble. Alors c'est à tel point même les 12 apôtres jusqu'à aujourd'hui et le maka 12 apôtres. C'est à tel point même la parole Jésus ayebisa ki ba apôtre ke na yebi ke moko na bina ko trahir nga. Mais ce Jésus azaki motomabe angalo ba yo o trahir nga bima kende na lingio so wate. Bomona même na iluba tamu ta osala na mabe. Tozana yeka kelongo pesa mukana nzambe po tata mekanga na mabe wana na bitumba wana soki na ko réagir na ndenge ya négatif mais na ko réagir na ndenge ya négatif tata mutasalinga mabe ye moko na nzambe nkolo mutatinda kesale mabongo po atala motema nanga amen bota. Donc alors Jésus a condamné qui Judas a bipé tala mais na koyeb pour so yebisa ki ba porte kay mutawoteka ngande Judas bitumba yebi mawana situ Petro la zaki kanda yebi ma bitumba Judas ba sale mabe mais yebi na yabi o to chiane to liane sani moko nde mutawoteka mais ba comprendre gite so ba comprendre ma kofi Judas ngazo wana ngeza le age na ite tina ndege sale maki peya mibomi pona ko lakisa kazaki na no sa comprendre kite. Alors tisiko balongola teke 12 apôtres et la 11 apôtres Judas a toujours repris la liste ya apôtres c'est dire et pana tata azwaki l'islam de Chamabete molimo nezaki sauvé parce que à travers lui que le monde a la rédemption des péchés que basamble nios na kombo na Jésus oli boma nyama nzamba kangola ki ko boma banyama pona lisumu mutu. Donc nzamba maliyo ke la banyama mawa omoni tangu nzamba talaki Abraham soki mutasali lisumu ke pa Abraham atumbini ya mabomi ni ya mamilingi matin nzamba badoli ya milinga te za pensée négatif ya batu basambeli na modèle na bango amen ya mwana abibo lokola boma kaba nyam na mettre na épreuve na mwana oka ya boti moko soki ya kuboya ya mwana ye bon Abraham yo tumbaka nyama obomaka nyama pona masumo elimisama lelo pesa na mwana na yo mais esengo pona Abraham aboya kite andimaki du coup pe ake a exécuter ndenge nzamba sengaki alo nzamba mona keka Abraham de salaka par manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc ceux qui connaissance ezaki na ba angala boya ke na pesa mwana nga liwate me andimaki nana zalea olota ndoto nzamba sengi pesa nga mwana no pe ondima sota yebisaki soka yebisaki na Sara ingeza ndenge ingeza la guerre mais l'obité il y a deux ndenge tata ayebisaki tata comprendre que ndega tumbaka nyama pona masuma mutelimisama c'est par manque de connaissance ya mona même Abraham azaki condamné. Donc Judas ezala l'accomplissement ya parole à travers volonté nzambe tokania donc asalaki mabete po biso nyonso nde totelemi wana tobika bomo ina moko na moko e boma osuba nyamate mais tolimbisa na manasumu nyonso wana bakomi l'amour a toujours couvert beaucoup de péchés ce boningo kat na bino zali yawa osala bino esilia moko tikale ça va bakomi na makomi ke Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image et son ressemblance. Soto ke na denguna okitina se bayo lobani de ke zamba moni c'est pas pour que moi mobala za la selle. Aye kolali sa mobile a créé moi c'est la mobandi à mobile. Lorsque mobile a l'amour qui a moni Ève a dit voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Siko mutuna anga izali la première kuna baba qui Dieu créa l'homme et la femme. Moi so azaki liboso ezaki moi sinini et puis mobala yo lobani que voici cette fois-ci. Et donc que moi ça azalaki déjà auparavant. Tandis que tu dis que Ève ayaki lorsque ça balali saki mobile na profond sommeil d'ego créer Ève. Mutuna anga dans mon niveau so c'est un peu place voilà moi ça azalaki au début azaki moi sinini. Puisque le Ève ayaki et voilà bakomaka la lettre tue mais l'esprit vivifie.
makomi ebomaka makomi ezosala baeglise butu moi makomi nzambe alobi ekomami ikomi lete kuna baloba kutu la Bible dit or que la Bible ne dit rien. Jésus abanda loba comme il est écrit dans la Bible le kole ekomami na makomi mais oyo nyonso ezaka recevez. Jésus aloba kutu recevez l'onction te ya bakoza eza na Bible te mais baoja barakoza barekosa ya baba baya baba baloba kutu te na tuna la question na wazana question ata ya kufinga poser amen libota. Donc il y a une Bible qui est plus loin pour nous sonder par écriture à cause de bigo de soutien landaka makomi obozomona ozope sabomo mutakosa la awa ozo vivre na quartier Mombele c'est bien nous sommes à Mombele nana sa chama kolona lupango nyo sa Mombele donc ozano kinwa nana sa tambola kini mo mbadeng bozawa mais so zoki na mboka fier nyonso na pantalon sur na baser wana cheni talon wana ngana za kinwa mayebi na ata quartier munga ate ngana za kinwa mayebi me atanga ba wa nyonso ngaba na tambolite ngana za motamombel bata ndeba komo kozala batamombel bakome bata États-Unis akoma États-Unis te. Donc, calculez nana satambola mombele mombakanda moi eteni nzamba peso chaka makolo ekoki nango Bible pesa ndenga wana. Yamona ba passer ba ke musika ba kumulimbo na makombi na ndenge ya mobulu. Ana makombinios ba moni comme si nzamba zo sepela no. Yamona période ba komi na Bible ba kende ba petit porte koko biso basali notoye. Oh, boye hein. Baye si Jésus basano baye abimi atali abina je babinote oh mais to bimisi ma demona kombo na o to sakola na kombo na o to sali ba miracle na kombo miracle bezomona on a fabriqué miracle fabriqué na yubaza boko vivre miracle fabriqué te miracle oyo ya tata butali kolo yemoko amen bota sabango nazoye babinote basala lufundu bokokota te bozonga. Ne mettez pas foi tout esprit. Ne sondez pas les écritures. Les écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Oh ma komezoli mona manaliloba eza bolingona yao molimo tata pesi poto liaka misote to nga kufa ya banyamate ndekula pesi véridique nyonso eza na makomi ya kotoucher eza na makomi ope ekobo boma pe milimo na bato mingi balobaka oyo apesi mingi nzambe akopambole mingi eza na makomi te oyo apesi mingi mbongo nzambe akopambole mingi eza na Bible te mais selon Dieu oyo atondi na bolingo mingi na baninga ye nde nzambe akopambola mingi koleka moto apesi mbongo mingi. Voilà tant moto moko atelemaki nga napesaka mbongo mikolo nyonso poso nyonso me mama moko yaka na pata misato alobi nga nazalaka na yango napesi tata oyamba libosa na nga Jésus atuni bino nyonso bazali awa bato mibale oyo nani napesi mingi mosusu balobaki oyo abeti tolo Jésus alobi mama oyo kaka pata misato na kibubola na ye yango wana ekobonzela nzambe apesi nde mingi. Voilà ma commission difficile pour nous sonder. On a toujours sondé les écritures croyant trouver la vie en elles. Ce n'est pas toutes les écritures qui vont sauver. Mais c'est l'amour et la compréhension spirituelle qui vont sauver bateau. Amen. Il y a dans la Bible, comment on bengana Satan tous les jours pour vivre avec ces démons. Au nom de Jésus, démons sortent dans le quartier Nyos qui se passe avec Satan. Dans le quartier Satan Sadongo. Bon, ndenge babimisaka ye c'est tout mon que quartier moko comme bato malamu na malamu bavandi na Satan dongwa maintenant il va bakola sabino ko bimisa Satan te na le ba bakola sabino tondi samaka na bolingo sipote motonio nzamba kuvanda na yo amen bande ko na Kristo les écritures tuent. Et voilà baba ko yamba moto so kabila moto dio sote mena lo basala malamu nzamba kotika yo te akosala yo. Voilà liloba et pour le changement ya makanisa moto changer atala ngona ndenge ya ma comité mais atala ngona ndenge ndimbo la molimo
Il y a besoin d'un iloba. Ok, est-ce que vous comprenez bien? Vous êtes fiers. Pas nous ceux qui sont tous mais la catégorie à tout mais hein. Si vous avez écoute pour la longue nous quitter. Pour la salle de vino, abattre la vino parce que ça Mombele, est-ce qu'il y a Toyaka, est-ce qu'il y a Toyambamaka na bandeko, au bazake belé, n'est bazake awa. Collègue à côté même pas 5 pour la vino. Mais on a besoin de katana bambeli na mukongo. Gloire à Dieu. Bolingo tata konsawa. Bukoma ko se côtoyer. Etika la kalibela kinosuka. Bolingo totalement itonda. Ngoya yawe sala motonio. To senge pana tata. Zamna bomo tata musasa loda penase. Maton pel kumpen kembo mboga na bule. Na bolingo no monene pena bobotono yawe nzam tata. Musa pona kotamsa bapona me pona pesa kimia. Kweza libota bazaliko bila liloba na yo tata ete mukola suka ba mona mission na yo komona mboko na lola eleki nyosha mukili kozwa nyoso oyo mutazo donda na mukili po nyosha mukili kotikalaka ya wenza na bomoyo na makasi na bomoko ba ko katepo na bila liloba na yo kasi nguya na likolo ko ton sabon pe ko tamu sabon pe ko batela bango limisa libota ya wenza mtata to abata masumu ezana makasi na moko teka tesika puba kwa kwa bwenge ben bule ikoute ke pana yo ozali bule sali bota na bwenge ben nkemura likolo sali la moko na moko na tito tango la libota na mabe babila malamu na yo ozali nzambe ya boboto zamna mawa zamna ngolo pe boboto ne kumela kashiko kimia na itan samarakat na itando mobimba à travers les botons ba luka pole longina ya wenzamda moy ozali zamna boboto zamna nguya mni centre ya simba libotano itamusa libotano pesa kimia katna moko na moko tikete bolingo tata mo mo centre kana katna likolo uta likolo itangolama kino lelo mbebe izala kate kasna mukeli uta mukeli nangolami mukeli toujours d'avoir problème mukeli toujours na boale koyinana kobomana kutukana kotongana kasi yawe bana besoin te mokeli ezala lolenge likolo ezali mukano tata leko chamna mase lokola na likolo kimeza rata libota ngono pe maoneka ba libota mukano yawe nzamna bomo ikosama na komore Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mlimo centre belle bela kino bomo na seko amen boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth amen. Merci libota mumbele kola pambra bino. Hello, changé. Changé. Ok. C'est bon,